Des bandes à London TV avec des Bruno original. Le message à peu ça papa les akake courage le cambozuye to sala nini. Des bandes à London TV. Vandana nous 2 ans. Ko nini te ko nini te vanda vanda a tabula ngwe ye pose ye ya nini te vanda nanu ndengwana karamtema. Des bandes à London TV. Ceux qui vraiment te ko soutenir ye maman ya malamu yo soutenir yango yo a kuna mwasina na kimia et moi mikolo otika la va na ndako. Des bandes à London TV. Singa pasi na yo keli papa lema wapo amour o azali na ona mwasi na ye. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbote na bino batu tout boza partout dans le monde où message kulanda chaîne na bino bolingaka 2000 TV original moi la musala exercice il faut toujours information na source et raté kaka na misala kusala musala ndenge bino botindanga sela bino voilà tozali na résidence place wapi o baté matanga ya mama Mamicho azali moi si ya artiste papa Alain au tukotika biso ya cela 3 jours passés a to yebi moi ko assister na matanga tout le monde artiste comme des bazali famille biologique il y a maman Peka Kezembaye et puis na famille ya papa les malgré nous moi mon keza na famille mais balobi déjà bazo sur la poids bongisa pour balela maman Mamicho na honneur oyo mérité comme naye étant que moi si artiste et comédien voilà tout ça vraiment tout ça ensemble et puis binomo nyoso ezo le kala mkwalelo partout oza dans le monde. Merci beaucoup. Vous allez souvenir les jours. On va découvrir. Frère serpent. Bonsoir Papa Massas. Bonsoir. Mes condoléances. Merci. Yo paye mes condoléances. Merci beaucoup. Et voilà, et tout le monde a assisté à il y a moi si plutôt dans matanga il y a moi si il y a des artistes et comédiens et puis à chaque fois tout le monde a ceux qui famille bino artistique sur problème yo ozanga raté ou banda pena matanga team koloko robima oza toujours présent et puis motivé et maman Mamicho ba relation nini oyo za kinango yonaye personnellement. D'abord ce que nayaka ba matanga na préparaka futur ya bana ngai. OK. Ezana moto mosusu oyo ayaka ne ba matanga te. Parfois azwana no choc te. Mais ngana sina zo choc ya matanga na ima matanga ndenge zalaka. Consolation ya batuda très nécessaire. Donc yango na ka matanga je na kangate na koya chaque jour na koya nanga. Donc ezali tozo kabula mawana ndeko nanga akufeli. Donc na préparera futur nanga. Omona mutuza zo vimba na zo bombe. Mais tango ko komela yeso batu bayete nde a sentir douleur en ndenge zalaka. Voilà, ça c'est un. De deux, Mamicho
moi si Alain, d'abord Alain, nabanda avant comme na mamito, Alain azali mwana ya Elombe. C'est comédien Elombe. Elombe mwana ya groupe Salongo. Là on est ensemble. Docteur Baneti mwana ndeko nanga kufeli. Et là on va liboso ngwana ngami balé parfois tant de ça casting na Salongo to benga Alain. Alain vient jouer, il vient il joue. On a comme collègue à Moussala a joué directement. Alors en dehors na fermé parenthèse, moi si na ami cho aza ami à moi nanga makati. Si. Ah bon? Et puis toza pembeni pe na balabala toza presque balabala moko. Donc nande na yebi nande maladie et bandi ko tungisa ye donc ba opération de basalier plus de 5 opérations basalier donc on a été toujours ensemble. Voilà, ma relation voilà. Par rapport à tout ça, est-ce que Bino peut artiste et comédien, vous avez une organisation à Bino pour appuyer ma démarche à matin pour les cas très très bien. Nous faisons ça ma saison des comédiens bah au sala bon on a une chose au sala. Yo qui me dit au sala famille peut appuyer la famille za makasi peut appuyer la famille. Oui. Nous faisons ça la ba comédien des bazo sala démarche. Na lobi bien que aza mwana ya Elombe. C'est Elombe qui est en tête pour nous sala ba mikanda bilo c'est Elombe qui fait ça. Nani susu muto yo ya sala. Chaka Pardon, excusez-moi. Pardon, combo l'ingate bima. Comment elle veut chaque combien? Pardon. Yo mogo sur le banc. Mais artiste danger, c'est pas artiste aussi problème quoi assister bino apporter mes forces na épée. Combo ya batute a wan émission na yo ozu sanga mabe na batu. Na lobi kaka ke Alain ndenge aza mwana Elombe a joué na Salongo a comme na cour des grands. Alors na cour des grands toza batu ya kolia na pourcentage té. To abosa ba grand pe fo boya. Ça biso ba grand nous sommes là to lingate et comme allié commercial il y a moutava ça la démarche avant ben un ministre son ministre a une enveloppe il est pas une carte à 25% na yé to 40%. C'est ce que nous refusons na matanga ya moni calme za na matanga. Donc tolingi ba aventure on était ya moto akufi biso to lire ba pourcentage biso toza ba association on a tête na cour des grands c'est pour aider moto akufi li to yeto kundi moto c'est tout so oya koya aye oya koya te tant mieux oya ko pesa 1 franc tant mieux donc to verra merci na boba koya merci ba bato baya ba sungaye c'est comme ça toza na pasi ndenge moko te passe na biso to assister mais tant to kende ko kunda mo wei to kimi na biso to bosani pe après quelques jours alors moto akufela ki nda tika na douleur na ye abanda soit tali mwana soit tali mwana bike mama zate douleur et puis a obosa na ngote ndinga zawana Alain obosa na likambo te. Moi je crois à obosa na mukolo yo nzambe pa ko benga inda ko bosa na mais sinon obosa na ngote. Ouais, c'est un choc inoubliable. Nga TJ a koufaka le 1er janvier 2019. Parce qu'on a Kansarai tous les jours. Moi, on a koufaka na Kansarai tous les jours. Moi, on a signé contrat dans le stade le 10 a koufi le 1er. Parce que l'histoire wana est dans la Skolobelanga. Namona oh joueur Mabundi, namona TJ kaka. Affaire va jouer quand on parle de Bakam va jouer moi je ne vois que TJ. Au moins va jouer $40,000 pour la match raisonner. Je vois TJ. Donc pour nanga c'est tous les et puis tous les jours c'est pas nagaze net na tongo boye journée l'équipe non c'est à chaque instant na kansakaye kaka. Bosikoyo wana mwana nga bongo sikoyo aller akufeli mama wa bote bana 4 mama ya bana nda kufi asira kobosa nango lelo jamais. Alors donc eza koyebaka ke pasi na biso ekosila mais yaye etikali na ye il faut tosunga ye mais biso tokosunga na modèle nini il n'y a que Dieu akopesa ye kimia nzambe c'est pas biso biso saka sembla kosunga mais nzambe na opesa ye vrai kimia. Voilà.
Par rapport il y a nous qui entre famille, il y a côté à maman Mamicho, famille à papa Alain et puis Nabino artiste et puis vous avez moi mon papa Alain. Est-ce que vous trouvez déjà compromis, programme, jour corps au Robima? Oyoki compromis. Il y a qui une interview dans cette émission. Compromis c'est il y a qui di Camboya ko sala déplacement ko transférer matanga de Makala awa na Kauka. Moto ya kufeli abala mami adana nyongote abala mami na voie normale siko tango mami akufi ye mutu atali no position tozana on Makala mutu kama ekota kunezate et puis bana ndako ya étage na balcon bato bakoko kozala l'aise na balcon te donc ekope sa passe donc ba toilette na kata ndako ekope sa passe ye mutu almoni kete toya na lopango na bango ya famille na lopango ya famille mutu akutungisa mutu azate même soko la lia mutu akopeka so azate mais place bo footela so bola lebele ko lopango le mo pa ko ma pe méchant bandi ko ma ko ma pe méchant a décidé toya ko lela moi c'est awa sikoyo kasi entente nyonso ngwana esili mais apparemment famille à maman Mami tu sais pelite babi papa Alain avertissa qui bangote à salon la kilo maemba morboue azubana sali maman matanga comme na Kauka oui normal jour mutoku faka eza jour basala transfert te fallait que la journée on a lundi et leka a solo na butuna bango mardi to mercredi to même matanga kotoyo on allait faire ça donc azana 50% il y a bon azana pour 50% paye il y a ajustement ou à ça là qui est occupé moi mabe un petit message na ndekono artiste comédien petit nom au azo sala musala un petit message pour naé lelo azesu na moi c'est un message ni au colancer pour naé et puis na famille ya maman Mamicho na bana na famille ya maman Mamicho bisika bozali bokitsa mitema asi akufi to bunda to swana to beta na bambeli mami chola mugasuté asi akufi ça to si to perdre déjà na biso na bino bo perdre koleka biso to perdre ndambo parce que to assister bino kaka mais bino motonde akei bokitsa mitema bozonga mwasi mabomela mwa maya pio boya tolela awa place mobile na azali regardez surtout les enfants bana bazali regardez les enfants bozon samitema simaboya tolela Mamicho ensemble côté à papa Alain je dirais que lek nanga otikali vef okufeli mwasi na osengo zala na maîtrise o ba dongolo miso ba fongolo miso ko ba kotala yo ba banda ko bambo ba bouchon ba SMS pamba poka ka ba remplacer ngana lingi o da la presete na biyamba yamba o ba yaka rapide ndengwana ba ya bomelo bana donc faut faire attention pe mananu normalement o go vanda so pona nga vanda nanu 2 ans ko nini te ko nini te vanda na vanda atabula ngwe ye pose ye ya nini te vanda nanu ndengwana kanga mutema 2 ans o vandi 2 ans isili posa diamba bon posa kaka posa bon posa tarakaka mais posa kaka posa avanda nanu ata 2 ans mikanga penda bouchon kanga bouchon col patex linga nanu anatinga vanda ata 2 ans Nzambe a inspiré au malam parce que attention na bo bazwa mbango bango ndi bayaka na désordre bayaka bomela yo bana tala muro za kana ngona bana mosuna obake kitsape motema na se oyamba famille ya Mamicho soki baye zala na yo à l'aise yamba bango to sto perdre mami na yo na bango perdre Mamicho donc kitsa motema je crois que c'est na koki koloba bande ko na biso ya libanda ou basepela na biso bokozwa numéro ya Alain Mabana otindele 1 franc et ko sala bien net na ya na eko lukaye de la part de serre na biso moko atini mo eloko na Jeanne Badioko atinde kamwe eloko moko mwa jine ya muke Alain le litro amoni azo Alain azo le latro amela ji wana pona ko juste mai ya miso
qui en tout cas moi ma mis saison kaka moi muke na ka moi j'ai atindi donc c'est comme ça nous voulons tinda moi loko moko ya muke et sunga alende ngazolela ya trop ana souci azo wa kolia te mais soit melia ta moi j'ai ya manga et que ça là moi malamu mingi sans oublier que tinda pe moi olexamo muke likolo pona ndena kozwa unité on a kobengela ya ale ozana ndako to bimaki to est-ce que déplacer bozana coin na réunion ozonga to kutana moi unité on a kobenga wana na déplacement place na zape na zoya tango zo tinda ya ale tinda l'exlanga pe moi muke pona démarche déplacement oyo tokoki ko sala ko tinda juste te oya ko lembisa ngai po tango tinda 50 ngana bina longo 10 ya démarche na comme si 40 oya ko mona nga fo non o tinda ta 70 ngape na longo ticket a ticket na 50 na pesi e ko sala bien voilà na sudwa numéro de téléphone ba doit benga be par yo batinda mo loko plus 243 wana numéro na ngamoko 89 74 80 143 plus 243 89 74 80 143 boko benga pe pasteur Nzao nana confiance na ye mais safari safari mutu ana plan ko bala te botina pas safari te non attention bande ko botinda na pas chaque Congo te pas zate na organisation tatangi kombo na ite yo nde mutu tatangi kombo na ngai te na organisation chaque Congo zate na zo boye nanga ko tanga kombo batu po vite tout sur la te na boye nanga ko tanga nini na bika na boy polémique na bika safari azana posa ko bala botina pas safari te po akoya ko bosana akozango te mais safari ko bosana mais achango na compte ya mbonga di bala omoni do berer e koya ko sala matozo na mabete et bobenga ngamoko to bengi pasteur Nzao j'ai confiance merci voilà toujours na matanga toujours sur la artiste comédien au bazaki na mpanzi ya papa Alain basala musana ensemble et puis baye na matanga mosini baza ko assister to ebite to lobanini toza na mawa maman bonsoir. Bonsoir papa. Boni mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà tout moni lelo bino artiste même malgré besoin moko boye ko za na matanga ya ndeko na bino papa la ko fela mwasi lobana ezanini par rapport à disparition mwasi ne et puis ni ko lobana par rapport à douleur choc wa zui. En tout cas ngana ko lobaboye d'abord ngai artiste Likia na nkolo. Donc nakolo baboye mama Micho na yeba na ye to bota ki ne mone ami ya 3e to bota ki na ye jour moko na même hôpital nga boti mobali ya boti mwasi en plus to yesus ko futela aveni moko na makala na recourant to vandaki na ye to vandaki na papa Alain donc to mesalaki mwana nga liboso na mwana epe Sarah bozaki ensemble andinga kina Lubumbashi mwana nga pe Lubumbashi kuna ba kotanga na bakuta vraiment famille et salama vraiment famille zali donc andinga Sarah yaki pona maladie ya maman tellement zenga ka fois za pembeni na ye est-ce qu'il y a aussi des souvenirs aux garder pour le maman Micho donc souvenir zali ebeli aza maman moko alinge bani makasi donc alinge bani makasi on passe leno ki sangwana ya liwana e pesinga pasi na yokeli papa lemma wapo amour o azali na ona mwasi na ye na bana na yotali harmonie na foyer na bango o faut sepela kaka alors e pesinga pasi makasi c'est pourquoi étant qu'artiste na ye assister na nimbe dans la famille déjà un mot pour la famille pour le papa Alain. En tout cas, papa Alain, courage, vraiment courage, kaka. C'est la vie, mon clitoïe est bongo. Mais on n'a peut rien. Donc, Nzamba Sunga kaka, Sunga fortifié, puis c'est ma kasi, banane surtout. Donc, l'on a le baka yangwana. Ça passe dans mon thème, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, tu as toujours na kati ya matanga place wapi toujours sur la na artiste comédien oyo basala ça ici comme moi papa Alain oh ba pesa ba témoignage ya malamu pour na maman Mamicho. Voilà tout ça là. Bonsoir pasteur Nzao. Oui, bonsoir. Mes condoléances. Merci, mes condoléances na famille artistique Mobimba, mes condoléances na famille biologique qui a
notre collègue Papa Alain, mes condoléances na ba médecin nyonso, mes condoléances na ba fan o ba koma bandeko na biso batikara biso te na tango ba feti na tango matanga bazala na biso de loin ou de près to lobi na bango pe mes condoléances. Voilà. Lelo na tumoni bino boye ko assister na matanga ya moko na bino papa na otuko bungisa mwasi le bani okoloba na papa Alain malgré en douleur za na pasi yo étant que collègue na nini okolo message nini okoloba na ye même na musika ayoka yo soulager et ko consoler. Bon, message ezali koloba ke nzamba pesa yo makasi Alain mabana toyi ko kabola mawa mais motema mutu ezalaka moko pasi oyo oza nango tokoka kokabola yango juste te ezalaka na motu moko le consolateur de cœur brisé ezali Jésus-Christ de Nazareth ye aza mieux placé à consoler motema na yo biso lokwa bandeko lokwa baleki tosengi nzambe apeso makasi otikali na mokumba monene famille ezali bana bazali makasi wana olemba te na nsima ya makambo oyo nyonso oleka oyo ozali su makasi akokoba na mosala pour que oyeba kobokola libota oyo etikali. C'est vrai que eza nzela biso nyonso ezalaka mpasi komona bato mpe bazalaki ensemble moko akei et par la fois bokutana me toyebi mokolo tokutana te mpasi na biso ezalaka wana nzambe vraiment aconsole yo nzambe afortifie yo mpe nayebi ke na période oyo eza période moko ya mpasi côté finance kokunda matanga ekoma na dépense tellement mingi et alors nzambe non seulement peso makasi mais baporte mpe fongwama mpona koyeba kolekisa makambo nyonso na kimia ezosenga mpena mbongo ezala na oprofite koloba na bandeko nyonso balingaka ale ezala bacomédien ezala bafanatique ezala bandeko nyonso balingaka ale ceux qui vraiment tokoki kosoutenir ye moment ya malamu ya kosoutenir yango oyo akunda mwasi na ye na kimia mwa mikolo otikala kovanda na ndako ti azonga na musala na biso ya musala to du jour so osali te olali nzala so osali nde olie sikoyo otala temps nyonso akozala ya kovanda abanda kosala te eza vraiment facile te nzambe akopambola yo akosimba motema na yo pense mpe ya kosoutenir ndeko wana na oyo etali misolo ozala vraiment malamu mingi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, toujours continuer à traiter na biso toujours toza na matanga na notamment sa caméra na ngato ka ba ndeko ya papa Alain. Voilà. Voilà, tu pousses un peu maman Marie-Jeanne. Bonsoir et mes condoléances. Oh, merci beaucoup. Tout le monde bino artiste comédien ndenga bo mesala ko assister bande ko na bino na matanga c'est basi problème et tout le monde peut na poko alelo bo ko soutenir ndeko na bino aller mabana wato ko fela moi sinaye maman Mamicho. Pas souvenir nous ont gardé pour maman Mamicho. Bon, sans mentir, naza na souvenir mon côté pour na maman Mamicho parce que na fréquenta été. Mais ça juste Nalandi, grand frère, collègue de Nalandi awa. Okay. Alors par rapport à le coup là qui moi ça papa Alain donc aza moi si yabiso bata maboke. Voilà. Yangwana nazozala awa du jour au jour. Par rapport il y a organisation na bino bata théâtre boza ko s'organiser pour na bino bon sangana famille au bino organisation na bino bon créer mo loko moko côté au bon sungara papa Alain na musika to boza na quatre organisation ya obsèque nyonso. Bon, au moni organisation famille, exactement que biso artiste comédien tout ça nandé na biso. Le quoi papa Alain azawana ye mokonde mutakweli likambo. Ye azo pesa biso famille lobby parce que azana minute azana famille na ye na famille à moi aussi. Je crois si tu vends au moni papa Alain azate parce que depuis tongo kendaki bakenda est mort. Depuis kendaki mort, ba bandeni ni ya kubongisa ya kwambome mutu. Ya ngwana moni kutu to bengi alobi azana nzela donc o bango ba olobande biso to sangana tant que ba artiste to sala ya moni kaye na loboko biki na loboko pona nini lokwanga za na kauka mutu nyonso azoya nazo recevoir quelque chose pour la contribution pour travailler cette fois-ci à part peut-être groupe Simba ba ko ipe ozana organisation na bango je ne sais pas encore mais si to soleil le ba sinon Marie-Jeanne oza tout le temps awa le quoi posa pembeni
tosali te ke groupe boye mais moto nyonso azoya ozo recevoir quelque chose na ye ebandi na boye ti suka boye nyonso ozokoma après tozwa compte rendu nyonso na suka yango nde tozosala kaka donc toza na organisation na famille na biso baartiste et comédien. Ok. Alors, qu'est-ce que tu diras directement à papa Alain? Message ne coupe ça le loisir n'a pas ça tout peut être moi siné et puis ça tout à la bana image royale à moi siné message ne coupe ça pour comme il est directement place à hôtel chrétien. Message à ça papa les akake courage ikambozuye to sala nini donc ya senga kiliwate nzambe nde asali ke liwe kota lisusu na kanaye. Donc azala bien atikala kana kimia yena bana atande le sambo parce que le sambo nde nzela balongi de façon papa la vandi awa bana bazoya ko consoler et ça nga vraiment passer pour mon bana so moi papa banga vandi baye bazo simba ye bazo pese ba bise donc baye bi ke papa bango azoki bango pe bazoki tant que bana mais baomona ke mutu aza blessé makasi eza papa na bango donc ce que ozano awa nde papa la ya bomona kande bana ba oya donc voilà eza ka ke ayeba ke nzambe ne mutapesa kanda mutazui au bomanzo toté mais po eza mokana nzambe akumisaka nzambe po nzambe abaiki soka baiki okomi na bakamo ko babikso okape ko biksa ya sali témoignage mais le quoi nzambe alingaki tozana loko asala te. Très bien, merci. Voilà, tous continuer à traiter na biso, tous vraiment la kati ya matanga maman mami to azali moi si il y a artiste et comédien papa Alain Mabana oyo auti kotika biso ya c'est là 3 jours na yeba artiste et comédien o bazana OSK azia s'il faut toujours musala ndeka ke sala ma kitoko pour na bino besoin image ya qualité pe na temps réel Demel TV Likolo original. Merci. Nini? Vous la souvenir les jours, autant la Catalogne, on va découvrir. Frère serpent. Je